Ouais, bonjour Bandeko Balandi. Mbote na bino batu tout bolanda biso na Congo Kimia. En tout cas, toujours appel belé tant que influenceur ya YouTube parti bofondo na Congo Kimia organisme Manhattan. Tondo lobela tout au bazouer lobela JB Mabé pour concernant liwa ya moi na JB. Parti bonsoir. Bonsoir organisme Manhattan. Bonne santé. Santé kitoko donc masolo kitoko. Eza koto ya micro na. Ouais, nazo oui. Eza awati. Ah ouais, merci. Alors, ndenge toujours mona JB Piana mambezo kwela ya batu ko moloba weza kisi aolia ya batu keneka mba mopoto tola 10 minutes kaka poto pesa message batu balanda. Ouais. Yo zo mona ndenge batu ba loba batu ba TikTok, batu ba YouTube ba nini ba loba JB ko molia ya batu. Non, ilonga na lobaka ke JB azane toko ba pe JB azane innocent. Il faut te baper que liwa est naturel. Peut-être c'est un jour il y a batouane ko kisami bon bazolanda na bongo et ça raté que toko ba ke JB mutazoli ya bango parce que toi nzambete to ebi pete ni ezoli kana kati ya ba vie ya batouana. Et ça raté le roi bazana kati ya BCBG ou bien mwana nanda JB ne fallait pas kufa parce que za mwana JB. Non. Liwa soko yebe te pesa jour te pesa ngongate. Après tout le monde qui est là, le maman bolingo, groupe salon à Koufi. Toko banika jibe mutale. Non, mutazana mon colonel ou Koufa. Donc ceux qui le liwa et yé le na katia famille ya BCBG ou bien moi le à jibe à Koufi. Et ça le ko komisanzambe. Et là mon colonel et koki bon tout ce qui a que jibe de mutu a sali a sacrifier moi na bien jibe mutasa ba sacrifice na pour na groupe na BCBG pour le ezo ngandenge zalaki. Bisto banzambe te. En tout cas, côté de toi, Banzambeti, tout ce que JB azala kimia, tu bake, liwa ezali et otaripa nzambe. Ceux qui l'ont zambabi qui sont mukolono et sont mukolonao. Ceux qui sont mukolono te ata donc ya termine nini, mukono et kokusamate. Pe liwa na mwana alba tutie ezala poto hein. Ata le lobby te banquette ezali ba kozwaka moto yo atutaki ba caméras à partout toi na poto toi en Afrique te na ba Congo te toza na kata poto donc tu ebi que un jour ba vérité ko bima pona liwa mona jibe alors ba tozo loba voyage ya Roger Ngandu ezala ki po aya kozwa am ya mwana ya JB Piana pondi ba obeta concert wana ndi ba tozo loba yango na lingi ndi na yambi yo hotel mo loba bien et puis ba makambo bien. Mais ça là quand même et apaiser ta famille à JB Piana tant yo loba pas Hollanda yo mes condoléances na JB Hollanda vraiment ndi ba loba Roger Ngandu mutayo zo am ya mwana na yo lobini oui bi mokili kolobaka tike loba mokili koloba nango parce que toi bata mokili to lobaka to kangaka to biso to lobaka parce que toi bata mokili mais sur totali na ndenge Roger Ngandu aye na mission na ye aye na voyage mo ezali ki ndenge musala na ndenge ba concert ya JB écoute un peu c'est coïncider pe que na liwa ya mwana JB na 4 mais to ko bateke JB atindi Roger Ngandu pour que aleka a ko sacrifier mwana na ya ko boma mwana na non. Roger Ngandu aye na makambo itali makambo concert na bango ya BCBG ba préparation ndenge za na kata poto mais na limite que jiba ko tina mwana Roger Ngandu poniki a délégué poniki ayaka ko zo ama mwana na ya zonga na Congo donc to tike loko na to zolo bana biso nyo surtout to za bana nzambe to tia na nzambe liboso parce que ceux to tia nzambe liboso to mona ke makambo wana donc liweza naturel. Liweza naturel même ata Jésus Christ est mort pour akufa kikutu donc liweza naturel na munyo surtout so ngonga mutekoki to kumisa nzambe akokisi mokano na esi tout mais tout ka ko tiaki parce que toza banzambe te yo ko kanga lelo ki na Roger Ngandu azandoki jiba azandoki nana est-ce que bozala ki tango jiba banda oloka ou bien tango Roger Ngandu ayaki bozala ki neno ayaki na makamda mona poto non donc ezaka eloko to kumisa nzambe na circonstance nyo surtout ceux qui lelo liwe beti porte na katia BCBG parce que nzambe muto alingi yango. OK. Nzambe muto alingi yango. OK. Mais bazolo ba JB Piana mwana wana awanga na gaidi atanga zaka mwana muke ayo baye ko laksa mwana ngo tanga 20 ans mais tellement ba luba baboya bana te bango pe baboya jamais bazemi ayebaka nezemi mawanga na kango aboya mais na 20 ans andemaki mwana ye afungoli porte mwana ko mokota na ndako ko asangisi bango na bana basora ya ba petit junior bani ba video pe zali ba yamba na ba junior siko ndenge jiba boya ki mwana wana yango na ndenge a récupérer na 20 ans yango sali ke tanga ko lekisa batu abanda na mwana na bien parce que basora pe bazali papa oyebi ke biso nyoso tout le msusu ke solo loza na mwasi na ndako
oyiba que trécha qui libanda oboti mwana libanda okowanga naka pona obanga mwasi na ndako pona oui te na nenga o respecter couple na yo ozobanga lepso sa mwasi no problème sur ba premier kozala bo jiba za ki marié non jibe à l'époque ala za ki marié na mabana na ebo to ba makambo ene akolinga te ki lepso mama bana yo a protéger libala na ye le lo monki mwana koli aza le célibataire jibe lo bakabona mabana na ye andimi mwana ne mabeza non mais faut qu'on dit madame mwana dès les bas âge comme ça yeba yo mais ye moko jibe ayeba ki yango mama pe mwana ayeba ki wana za mwana ya jibe mama basi ba bagas ayebi ki wana za mwana na ye donc jibe stonga saleka pour aider à sa défense mo pour protéger mariage na ye mais tant que le loki andimi ki mwana na za ye pe bana na ye moko na kata ndako ba yebi mwana na jibe ki wana sert na biso voilà donc elo ya mabe mo ezana te mais balobi susuki mwana wana tanga zokola azaki na complexe ya sima na ye akende ti Turquie ko salisa sima mama ne mo kutu azo filmer sima na ye ne comme munene bongo et puis ayambaki ni nzambe est-ce que ça ba conséquence ya ko yamba nzambe te yango sa attaquer wana comme la moderne ba tunyo tout monde même coup ba ma passer coup ba comment ba tchaka pe ba plante be ba kabelo neto ba kabe ba bibiel voilà ezana ngo comme la ngo ndenge nyoso ba sinyo so tu ezaka te parce que ça ce qui ndenge ni so ndenge non qui pas nzambe pona ni mais mutunya biso toki me pa nzambe biso toza bikela mwa nzambe ce problème eleki biso toki me pa même ata nganga kutaki me pa nzambe nganga même akima me pa nzambe biso nyoso toki me pa nzambe mutu mo taki manta biso tout toke na kufuka mela nzambe parce que toyebi yende mutaza mobate na biso mais au contredire nzambe ndenga salaki yo ozio bongisi masoko ba ndenga sima ikomi belé apoki masupa na ye est-ce que nzamba osepela na yo papa même nzambe mo ayebi ki moi ça mutu mo kaka compliqué même moi si nzambe mo tanga créer même Ève na kata jardin de Ève va compliquer ka nzambe asala ki biloko ki nzambe singila été asala devant nzambe parce que ça moi si donc nature moi c'est donc nzambe ne mutu ayebi ndenge nini aki ko définir nature ya moi parce que nzambe mutu asala moi si jibe chaque mois zolela eloko ni ezolinga nzamba olinga te nini mais jibe azolela chaque mois na kolba ki eloko esala ke lem susu to kolba te lem susu pe nzambe za appellation ya nzambe ah ouais eko za appellation sa appellation ya nzambe eko za appellation sa appellation ya nzambe nzamba zo benga nzamba benga avant musaka oui nzamba benga na ba façon belé mais voilà lem susu za appellation ya nzambe nzamba zo benga comme apusa pembe na to ebité voilà ou bien ndenga zo linga beta abeta ba grande salle nini bongo yango zo sacrifier ba ndenge ba bazo loba mais tout lo bango te na moment wa za quand même na a éprouver ba mwana ye siko ndenga za éprouver boy mawa ya mwana ye eleki mawa ya bandinga bakufaki ben papa mwana za mwana wana baza ba musicien na ye ba travailler ba sala epa na ye pa na BCBG mais o akufi ko azali mwana ne makila na ye moko pasi wana voilà pasi liwa vraiment ekoti ko na kata ndako ya jibende yango wana o mwana na ye voilà ya on habite mwana ne ko akufi wana zapita makila ya jibe pesa na message ba jibe vraiment yi moko na ayoka na parce que lem tu ezali appellation ya nzambe po pozali ozara moko sambe la raya moko ozara pe mokambe ba papa mais kana ko pesa na jibe lem so koyoka ben lo ngala on pesa conseil pa ya jibe ezaka ki lem su nzamba zo benga yo nzamba benga ka na ndenge nyoso tali benga na nte peut-être bon nzamba benga mais même sous comprendre l'appellation en nzambe te mais voilà so ta même histoire à Samuel les a pe bongo nzamba zo benga mais abane ko yeba te mais tant mettre na psi que so nzamba bengi ondima Seigneur me voici et puis ayoka ki ma kambo nzambe donc nzamba benga na ndenge nyoso to donc JBLM so ezali pe ke nzamba zo benga yo eza appellation nzambe pusana pemé na nzambe kutana basani na nzambe solo na basani na nzambe batia maboko pona yo bakanga esprit de mort oyo eza na kati ya BCBG zo ko contourner na kati ya BCBG to boyite biso tout na ba esprit de mort to za na esprit de vie na esprit de mort na minito nde to za na esprit de vie tango to kufaka ezali esprit de mort donc biso to tambola ka bon biso tout na mokio to tambola na esprit de mort to kangi esprit non mais ezate ke nangonga nanu nango ikokite e yambala moko soki yembala moko ça dit que moi koko soza na kati merci alors message ni opesa na ba wengeman parce que wera marqué jiba vous allez éprouver mais azo continuer na ba prestation est-ce que c'est normal net you allez éprouver ngana ba na sala mamna ngapi na koma na mana face à la mamna ye ou bien comment mais wera na jibe baba masa baba collègue na ninga boulot c'est le qui est qui kuna epa na bino na izine bino kuna ndako eziki moto biso pe izine biso koto to kanga non non BC nani wenge maison mais ils ont il ko fonctionner ndenge za tout depuis kala ko za ndenge na jibe azana ba problème na ekuna za jibe na kat na batu na eza entreprise ya jibe mtizana ba problème mais za te ki epa ya we ranson we azana droit obita ba musique na
mais azala au participer quand même là au partager mawana na masana mais akoki kokanga maison mère te ba bloc à maison evanda. OK, tout le monde il fallait pour pas à souhaiter mes condoléances et pas à JB Mpiana. Parce qu'on a problème tout le monde yango. Mais venez. Oui, il y a fait Romoni. Il y a fait non na moni yangote. Non na moni te. Peut-être oui. OK, Pati, merci beaucoup. Merci nengo pesinga temps à 10 minutes ya ko so na yo. En tout cas, ceux qui ont juste des informations bien to yo sur luka yo. Moi ba remerciement na ba pour to kata na biso. Sala na tika. Ba remerciement na bino tout ka ba to bolanda message oyo. Ilo na singa ka ke to ba ke to tiana nzambe liboso. Avant nous ya ko condamner mutu to tiana nzambe liboso. Parce que babi likambo ezwa kaka mutu ezwa nzetete. Donc lobi pe lemso yoko ko e pa mutu msusu to kanga pe mutu na ndoki. Non, nzambe ni mta permettre. Parce que si ka bandoki baza ko loka nzamba zalaka. So nzamba permettre ndoki aboma mutu te, yebaki mutu na kufa te. Mais so lelo mutu akufi seki ezalaki occasionnel. Muso esengamaki akufa na accident, muso esengamaki akufa na mai, muso esengamaki akufa donc ezali wo eza partout et ya yété. Botika okona ki jibali, est-ce que biso to banzam poto ba jibali? Non. Donc eye ezali wa eye to longa na ba condamnation ana. En tout cas, na pesa ka ba merci na bino nyonso to bolanda vidéo. Voilà. Merci nzamba pambola bino mbala sima to kutani. Merci, ciao.